Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Choc munene akufela ki mobali. Ondenge ya papa ndenge akufaki esakanga choc munene. Sima bandeko nanga bazokufa kufa. Bandeko nanga bakufi bango presque ba mibali nyonso. Bazalaki kosunga bakenda bango nyonso bakufi. Bakufi eza choc munene. Choc munene. Donc ya mwana okuvanda na yo boye ta mususu oza ko éviter pona nini pona tension. Soki atapesa kio na tongo akei azui oyoka kama mama yaka zwa. Kaka de moi ngai soki apesi nga mbongo aye susu alobi na nga pesa ngai autant nakotomboka mabe nakopesa te nakopesa alobi abo ngai napesaka yo mbongo ngai nasalaka mbongo na pesi yo me mbongo ngai nasenga mbongo wana kopesa ngai te toyeba yo ayembeli ngai ayemba kaka toyeba yo asuka kaka wana nakokoka awa te soki nafandi nasoka motema na nga ezo soki nakanisi ne foto wana ndenge bazokotisa papa na morgue ngai etikalaka na ngai ezongaka par jour ata 10 fois ata 30 fois lobake nazala na bato soki nazala na bato te ngai nazomona kaka likambo wana na miso eza pasi donc pasi. Maladie papa devait couper là. C'était quoi? Azalaki abelaki pancréas na ye ezwaki masse moko. Azalaki azotambola me namoni akomi ko s'appuyer boye. Eza nini nazoka awa. Te ezokola. Olamba biloko ocheli ye oyoka kaka bomba azolia lisusu te ata t'inquiète katika kiyo mezaki sala ko ndeni liwa koyoka liwa mobali yo komaki camarade na yo muto ayo bozoza c'était comment moya ko expliquer benze kambo wana izakate papa pasi ya makasi oyo donc balobaka te kufela bien mwana kufela mobali te za pasi. Eloko oyo esika nini eyaka boye ese kangami efinani donc tuti tuvandi azana reya wananga nazalaki libanda na bana tozozala libanda papa nani elombe ayaka avandaka ta na litoko esika ngai nafandi ti nzambe aye kozwa molimo na ye totikali na biso. C'était comment quand vous avez sangwango parce que qu'on a agi nini au déjà vous pouvez na bana combien? Nazaki na bana 6. Nazaki na bana 6. Parce que na moment nini ba agi nini ozaki na. Lero ya kufi wana kufi nazaki na ba 40 quelque pernanga. Des fois bandiko ochanga litoyi ko Marose na kobala yo mama. Oh, on a pas âgé. Ngawana na sana 16 ans. Oh là là. 16 ans. On a nzoto ngeb. Kamuke ka butura munene. Nazalaki kamuke. Nazalaki kamuke. Vous avez combien de famille? Biso tozalaki 12. Akati ya libota na biso. Na mama na biso mais mama azana no vivante tili. Oh ah bon? Azali. Oh là là. Azali. Auta kokokisa 90 ans. Na ba mois passé to fetaki yepe mama na bandal ba mama pe ba yebiye amusozo ba le yo olingi garçon wana akosa noni akosa lelo nini olingi garçon wana akosa lelo nini mais tango to vandi na ndako ya garçon wana
moto nyonso asepeli na garçon wana na kati ya libota na moto nyonso papa biloko nini oyo ekomela ya makasi bashock nini na kati ya monde art ya théâtre oyo ekomela papa Doudou Ngafuta ye en tout cas ke ayebisanga ke aza na difficulté na moto to aza na problème na moto en tout cas nayebi te nandimi te azalaki mpe moto ya ata ye azalaka na habitude na ye ata ofingi akoki mpe te sikoyo ndenge nini akoya kobanda likambo ke naza na problème na moto boye ata yo moto oluki ye na problème ye akozongisela yo te akolanda yango mpe te likambo nazobosana mpenza ke akufaki lere mosusu nazobota mais nalukaki kaka ti tochange ndako mpo naza komona basouvenir ebele soki na salon nayebi ke tozalaki na 2 salon ya bana salon na biso ye avandaka kiti oyo nga navandaka awa table à manger kuna avandaka place wana na table à manger wana po ye papa aza koma mingi avandaka wana esalangaka bien te na nsima Katine. Voilà, bonjour, bonsoir les Nabiso, il y a Congo Liziba TV, il y a Kevin Pandale Kecho, autrement dit le mannequin de Kinshasa, Mupanzi Sango ya solo. Merci na abonné tout au bon émission Nabiso Kati, botala émission Nabiso Kati, awa na kati ya Congo Liziba TV, bon mon place à bientôt à na kati ya Village Panda, oh non ne bientôt la ouverture ya Village Panda, oh kozala bientôt là pour un message, bon mon partenaire ba réseaux sociaux, awa moi plateau Nabiso mais plateau mon retour ko mekana nous tokota ndemba mokozala nasa bino phénomène tokoyambaka obeba veve koyeba ba histoire ya ba veve na ba acteur na biso na ba artiste na biso minene oyo basala miso masula minene na kati ya mboka oyo wana napesi merci na Kolonzambe na napesi ngai pema ya kovivre mokolo lelo pe napesi merci na mama Nathalie Fikipo FBT Misalambe motema papa Paul Fikipo pe na bosanité ya Gisèle Tati mama Versace motema prince Jiko Winner napesi mbote pe na bosanité ya Yvette Lisiki Nicki Minaj à Paris napesi mbote pe na babone tout oyo bazala na kati ya Congo Liziba TV o pe balingaka biso si ya Mulex Aigle Noir Gastino Mangala bar 30 juin na Montréal lelo nazana ye mbali boso na ye aleka na émission na biso kati mezamba mbali boso te aleka na kati ya chaîne na biso awa na kati ya Congo Liziba TV oyo mama veuve mwasi ya artiste na biso ya munene oyo tika biso de ba année déjà ebele papa Doudou Ngafuta oyo tokosola ne plus a masolo otoyeba plus ye toyeba ya se présenter les sources bato bayeba vraiment avec toute histoire ndenge bapasa ba bon moment na mobali na ye pe toyeba kati na ye pe quoi les difficultés oyo lelo bazokutana nango pe makambo nini oyo après liwa ya mobali na ye oyo lelo ezokombela. Bonjour maman. Bonjour papa. Ça va? Ça va papa. Bon makasi ils ont émission na biso kati tozosola plus toyebaka histoire na yo. Est-ce que oyebi Nzambe? Nayebi Nzambe. Émission so bandango kana losambo ko fungola biso émission na prière okumba biso na parce que ba maman na so ba kolando siko ba mona ke oko sambela. Minute zo sala émission na biso awa yo zala kati na biso. Émission na biso ekende bien. Pesa ba idée ya malamu epa ya mwana biso aya a invité ngai tolekisa pe journée yango na Poboto kombo ya tata pe ya mwana pe neli mosantu. Amen. Amen maman okotala kamera na biso nabiki c'est biso maman tout ya monde ati ba kotala émission na biso kati oko se présenter ta moké ba yeba olusu ozanani oto ya mbilo na kati ya plateau nga kombo na ngai Rose Njuku mama Rose Njuku nazali veuve ya papa Doudou Ngafuta. Voilà maman Rose Doudou sola na yo bomoni ala veuve ya papa Doudou Ngafuta. Eh ben maman Rose to sola moi moké ze émission kati tozonga moi moké sima na masolo to yeba maman Rose to yeba na moké ya maman Rose ya kiboni betela biso na solo na yo moké na yo maman Rose za maman oyo mwasi oyo elenge otanga zalaki babotaka ndako adibala papa na mama
babotaki nga na papa na mama Na ndako ya libala. na ndako ya libala ngai naza mama Rose naza mama ya bana 6 ngai na papa 3 garçons na 3 filles Puis toko mana tous on a muke tu ba non histoire na yo nani apokota na papa muke ya mama Rose tu ba non est-ce que moi comme babote les arani ou papa moi pesaka yo kombo na ngai papa na nga pesaki ngai njoku papa na biso kombo na ye njoku njoku wana azalaki assistant médical dans le temps mais papa azala kosala ki assistant na ye azosala baopération bavoitre azosala bacésarienne azosala donc abokolaki biso tozalaki bana 12 na kati ya libota abokoli biso malamu atangisi mpe biso nde ti ndenge ye mpe ayaka kotika biso bino na masolo ya njoko kombo njoko ya bomwana kombo na yo ezalaki nde nivi na yo mama okola nde eza na ekolo nini papa na yo ezalaki ekolo nini mokuba eza ekolo nini bakuba na yo yokango te non nayoka te tala moko ya mamikolo ezala bien alobaka royaume bakuba royaume bakuba oui nayoka royaume bakuba toza bakuba c'était comment bo jeunesse na obeta so bolenge na onama bolenge na nga natangaka na ekole institut baza kobenga institut ya noatieli na kana ntango nalongwe kuna nde papa basali esusu bamitation na toye boye na Kinshasa tovandi Kinshasa te na ndenge ngai mpe nakoli toye kokutana na sheri na nga wana kenda pardon la vie c'était comment vie na bino ntango bokokola bokola anchoku bokokola ezalaki ndeni vie na bino bokola ndenge nini na difficulté na bozwi to comment biso tokoli na difficulté te tokoli bien tokoli bien puisque yo kaka moto yango bazobenga ye assistant médical mais ebele baza kobenga ye kaka docteur mpo azosala mosala na ye azosala mosala na ye mpena moto nyonso akosepela nango azoyebisa alobi ke ngai naboma moto na opération te opération nyonso ya kosala akoreusir nango bato ebele mosusu bazoya koluka ye oyo azangi mabota koya koluka mabota batraite ye mpo mosusu akoya maladi balongola ye tokolaki bien mpenza c'était comment na bo jeunesse na yo njoku baréalité ni bokutana nango c'est quoi les difficultés bovanda na mama na bino ozalaki na combien na famille biso tozalaki 12 na kati ya libota na biso na mama na biso mais mama aza nano vivante ti lelo oh ah bon azali oh là là azali auta kokokisa 90 ans na bamois passé awa tofetaki ye mpe mama aza na bandal bamama mpe bayebi ye monaka ye azali c'était comment bokola ndeni na mama ya bino ezalaki ndeni bolenge na yo jeunesse na yo bolenge na ngai nazalaka fille moko lere wana bazobenga nga fille nazalaka très coquette nazalaka donc ngai nazalaki na ngai kosala oyo yanga vi ndenge na ngai eloko na nga moto asimba te moto asimba eloko na ngai te soki osimbi eloko na ngai nakozwa yo nabwaki meme kaye na ngai ndenge tozalaka na classe ke oyo okomi ngai na ye natala te yanga bongo te nakolaka na ngai na ndenge na ngai na ndenge na yo vi kitoko wana ozali elenge mo ozalaki kitoko na bo jeunesse nazalaka kitoko otangi baklasse na yo nyonso natangi classe nasali mwa école infirmière papa alingaki nalanda métier na ye mais nasilisaki classe te omoni ke biso tozalaka kobala na biso avant nasilisaka classe te na lere papa azali lisusu awa na Kinshasa te grande sœur na nga oyo nga nalandi kombo na Jackie Njoku azalaki mwasi ya Norbert Mikanza oyebi Norbert Mikanza mwasi ne mpe azali toza na ye na buruku ntango Norbert Mikanza azalaki PDG ya Théâtre National Mobutu Sese Seko sikoyo ye abalaki yaya na ngai ntango baza na yaya na nga ngai mpe nazoya epai yaya
papa Doudou aya Kinshasa na Norbert Mikanza bazaka soki ba petit nègre na Kikwite aye na bango awa akotisi bango na théâtre Mobutu Sese Seko bazalaki na théâtre ezalaki liboso babenga yango théâtre national basali na théâtre national ti ndenge bayaki kochange kombo nango ekomi Mobutu Sese Seko na ndenge ye ayaka mpe epa mokonzi na ye ngai mpe naza epa grande sœur na ngai des fois abandi kotianga litoi po marose nakobala yo mama nga wana naza na 16 ans. Oh là là. 16 ans. On a nzoto ngeb ka muke ka butura munene. Nazalaki ka muke. Nazalaki ka muke. Bandi kotia litoi mikolo nyonso na age ya 16 ans. Ti eye kokoma libala. Kuna age ya 16 ans déjà ebaki mibali mama oyo. Te biso tozalaki soki babali yo bakopesa na chiluba na koloba nini bapesaka ntaba moko na mobali oyo akoya kozwa yo po aza premier mobali na yo fo apesa taba tovandi libala mpe eya kosala tosali libala na biso ye papa abalanga 3 fois. Comment? Abalinga coutumièrement, abalinga religieusement, abalinga na civil. Vous avez montré liboso ya vie ya papa? Ngai mwasi na ye ya liboso. Ah, il y a 16 ans. Moi papa ça déjà bani ko sala théâtre. Azo sala théâtre. Asaka théâtre na tawana ba voyage ka mingi. Ba voyage ka mingi, ba ko kende poto, ba ke iboye, ba ke Benin, ba ke Benin. Nigeria baza kotambula. Et c'est dérangeant que tu es là dans la famille et pas papa, tu n'as pas de kuna kolinga muta théâtre. Bazalaki koloba. Amususu balobi yo olingi garçon wana akosala nini akosalela nini olingi garçon wana akosalela nini mais ntango tovandi na ndako ya garçon wana moto nyonso asepeli na garçon wana na kati ya libota na moto nyonso asepeli na garçon wana puisque ye boboto mpenza boboto makasi moto nyonso asepelaki tali bandeko balobi antuko ovandi bien batala nto ndenge mobali ya kolatisa mwasi na ye to mobali ya kolesa mwasi ne baike mpe na kati ya libota bakomi kovanda mpe na biso onga na yambaki moto nyonso na kati ya libala bakote ya mobali bazalaki kote ya ngai mpe bazali tovandi ndenge toyokoma na suka viki toko mpe mobali mpe basuccès esalaka ndenge kote libala mwana moke mobali succès obandaki kobota na mbula nini na age nini? Naboti na 17 ans mwana liboso naboti na 17 ans nakokisi 18 ans naboti bana ngo bakangamaki bango mibale naboti na 17 ans naboti na 18 ans na 20 ans naboti mwana misato me bandeko na nga mpe bazalaki na bavie ya bien balobi te 20 ans mama bana misato fo tofete anniversaire na yo tofete sikoyo ye jaki wana oyo na landa wana akomaki mwasi ya mondele kasi baboyani na Norbert Mikanza azalaki na ndako ya mobali ne azalaki kosala na musée national na papa président Mobutu azaki kuna Benoît Kersen afetaki ngai anniversaire wana donc ya sango ezalaki plein de mindele na epai biso tozalaki kovanda salaki anniversaire monene kuna ke naboti naza na bana misato na 20 ans l'air nakokisi bana wana tofrene nanu te naye kobakisa bana wana mosusu misato me nasilisaki kobota na 34 ans. On a combien de bana déjà? 6. Oh là là. Na 34 ans ndio sasa ki kobota kutana. La vie c'était comment maman Rose Nathan Anna papa Doudou succès papa Doudou en plaire yo pe lenge nzoto moi to saki moi c'est kitoko au monde ma Rose a télé papa Doudou pas télé
Il y a des retombées comme là yo makambo po vandi boye kuna libando ki papa dozo mana film ko boye azo mana mutu moko boye makambo wana papa ezangaka te me soki abimi azobibomba abombaka kaka me makambo wana ezangaka te akokende me ngai mpe na jamais ke natuna mutu ke yo nayokaki yo te nakoki kotuna te nakoki kotuna tata nayoki mpenza jamais nakotuna yo te soki oleki opesi nga mbote opesi nga na kondima nakolakisa te ke napesa valeur po mwasi na ye ezalaki ngai nayebi mosusu te mosusu mpe oyoka mpe mosusu abandaka kote azalaka esika mosusu mpe oyokake aka motu nayebi nde azolanda mobali na nga oyoka mpe wana mpenza ya papa nayebi te wana eza moto pasi wana eza masolo moko ngai moko kaka mwasi na ye ezalaki kaka ngai nayebi soki abali nga 3 fois et après bovai na papa dudunga fora ezalaki ndeni ya kwa badifficulté ekomaki na ndako ya libala ntango bokomona parce que oyo okutaki na succès aza déjà bien et après bokoza boza kwa badifficulté nini ekomaki na bamoma mosusu tozwi mwa difficulté na théâtre national baye kosala assainissement lero basali assainissement wana balongoli na mosala achomaki pendant 3 ans achomé 3 années tovandi na biso lokola ngai naza na nga tout métier nasimbaka na ngai eloko nyonso nayebi kotonga nazotonga bilamba nazotonga ye papa siko na lere wana komi chômeur moyen tambola pamba ezalaka te so nazokata bilamba kovandela ngai tovandi na ye bien na veranda tovandi ntina kokata na kosilisa lobi lere nazotonga ere nyonso toza kaka biso mibale badifficulté mpe eyaki mais ezalaki badifficulté ya te lelo bolali nzala te difficulté kaka po omoni mpe mobali azosala te mais côté théâtre azalaki des fois omoni mpe babengi ye to mwa voyage moko boye bakei na bathéâtre misusu kobenga ye akei azwika mwa mbongo na ye aye nango lokola ye azaka mobali moko ya te eloko ye atapesaki yo mbongo lelo lobi soki abimi azwi ya kopesa soki atapesaki yo na ntongo akei azwi oyokaka mama yaka zwa kaka de mwa ngai soki apesi nga mbongo aye susu alobi na nga pesa ngai autant nakotomboka mabe nakopesa te nakopesa alobi ya bon ngai napesaka yo mbongo ngai nasalaka mbongo napesi yo me mbongo ngai nasenga mbongo wana kopesa ngai te toyeba yo ayembeli ngai ayemba kaka toyeba yo asuka kaka wana mosala na yo nazoboya na mbongo kaka wana mpe akosilika te akoyebisa alobi ngai nakopesa lisusu mbongo na ngai te nakobanda opesa oka mbongo ya salaire me mbongo ngai nazwaka boye nakopesa yo te luka boyeba elo nyango elongosaka ye na théâtre national ezalaki koza kwa oyo balongolaka bato ebele ebele na lise bazalaki soki 100 combien na nayebi te balobi kaka o leta aza susu a mesure ya kofuta bato ebele te basengi baréduire bato yango wana avandi aye kozwa mosala azwi mosala wana ifale tokende asala relation publique na société oyo nini nabosani yango mais lokola yebaki kotambwisa te balingaki azwa voiture bapesa voiture asaka relation publique mais ayebaki kotambwisa te na badifficulté wana omoni soki moto arekile nani akolinga azwa voiture ne apesa po akende koyekola mondele apesaki ye 2 semaines asala effort mais moyen ezalaki te aye koyoka mpe babengi ye sikoyo bademande apesaki
babengi na RTNC ntango babengi na RTNC azosala na RTNC epai na groupe Salon akoti ntango akota na groupe Salon nde makambo ya kofungwama moke tovandaki na biso bien bakamada papa ezalaki banani oyo bazala mingi na papa Doudou Ngafura papa avandaka azalaki na papa sans souci papa azalaki na papa sans souci na papa ebale mondiale azalaki na nani na théâtre papa Sonzo na papa Masumo elombe sukari tozalaki kozala penza eloko moko na bato nga natangeli wana tokoma tosala libota tosala famille naye toyokoka bwana kaka ntango liwa mpe ye moto na moto ntango bani théâtre na ye papa osape makambo na ye et à cause à quoi réalité ni peut-être à part kolongwa na théâtre national mamuni oyo akuta na ngona monde théâtre oyo baninga to entourage to bato basala et c'était quoi au parce que moi cinéma yeba makambo papa il bilo ni oyo komela ya makasi ba chaque ni na kati ya monde art ya théâtre oyo komela papa Doudou Ngafura ye en tout cas que ayebisanga que azana difficulté na mutu to azana problème na mutu en tout cas nayebi te nandimi te azalaki mpe moto ya ata ye azalaka na habitude na ye ata ofingi akoki mpe te sikoyo ndenge nini akoya kobanda likambo ke naza na problème na moto boye ata yo moto oluki ye na problème ye akozongisela yo te akolanda ngo mpe te azalaka na ine ezaleli wana akipaka te mais c'est vas-y même ngai mwasi na ye tokozala boye ta mosusu ngai na siliki nakangi mpenza kanda nakangi kanda mais akosala kaka tu mpo alobisa malgré ça bokozala bovivre na bokotangisa mpe bana bino kitoko bana mpe bazotanga badifficulté mpe ezalaki na bamomana c'est-à-dire que na classe ya bana te nazalaki mpe tozalaki mpe na bandeko tozalaki mpe na bandeko wana basongi mpe na mpe moma wana motu nyonso aza koloba kaka te azali garçon moko malamu il faut koede ye tozalaki kofanda famille na ngai balingi vraiment papa Doudou balingaki ye makasi balingaki ye mpenza mingi na motu oyo ya famille alobaki ke yo olinga garçon wana kosalelo nini me ekomaki moye te balingaki ye makasi voilà toza na mama Rose mwasi ya papa Doudou Ngafura oyo atika biso oyo lelo bakoma veve oyo atangi presque bato ebele oyo bazalaka na bango waza papa sans souci molimo mpe pema na kimia papa elombe sukari papa masumu siko na bato nyonso oyo wana otangi banani oyo vraimen lelo soki ovandi mpe bayaka kotala mama Rose bazali mpe apapa bato bakufa papa Sonzo akoma na ye ndenge aza wana papa Sonzo abelaka mpe makasi ozoyeba mais papa wana moto aza kotiaka ye na mokongo mpona kokende na ye na hôpital barendez-vous mais ye atambolaka ne lisusu te me bamosusu omoni nakopesa mpe tort te na motu mpo motu na motu akoma na baoccupation na ye batemps ezozala moke ke aya lisusu epai na ngai mais soki occasion tokutanaka me ya ndenge ya kala te lelo toyeba nano cause nini mpe likambo nini oyo lelo parceque bamiso eza bana bakokola bakomona balelo bapesa papa Doudou Ngafura ezosala oyo esepesa bato ebele surtout je pense na batéâtre mingi ya bamajor bisadidi batéâtre mpe banzonzingi mpe ebele oyo biso todécouvrir mpe papa Doudou Ngafura batitikala bato ebele batéâtre ya bakalakala mpe oyo ezalaka ezalaki maladi ni papa Doudou akufelaka c'était quoi azalaki abelaki pancréas na ye ezwaki masi moko azalaki azotambola me namoni akomi kosapuye boye eza nini nazoka awa
te ezokola olamba biloko ocheli ye oyoka kaka bomba azolia lisusu te ata toye kokende pa bamédecin tokeye ndeko na nga azalaki awa azalaka ministre intérieur Miranjo aye kotala biso alobi te il faut tokende aye kozwa biso tokende na ngaliema wana baexamine ye kuna mpe ezalaki grève batendi biso toye kosala échographie bisika mosusu na ville awa tosali échographie wana nde batrouve ke aza na nini wana na pancréas tumeur na pancréas baye kozongisa biso tozongi hôpital médecin oyo ayambaki biso atindi biso na hôpital moko na bandal alobi lokwa awa ngaliema grève ezali bakolandela traitement malamu te toye sikoyo na esika tozalaki wana tosali une semaine tobimi wana azomeka ata kolia mwa eloko moke fa basala opération tozalaka na nini balobaki bakosala opération mais lero basali opération wana basali opération na docteur Muteba ndeko na ngai azalaki mpe kotungisa mingi basala opération mais aye komona mpenza te opération oyo soki basali awa ekozala malamu te tokende Afrique du Sud basali bapasseport babiloko nyonso Afrique du Sud yango tokenda te sikoyo ndeko na ngai ye moko ndenge asololaka na médecin amoni ke akende Afrique du Sud nakende malere wana kende ye ayebaki déjà docteur ayebisaki ye ke ça ne va pas nde amoni te nalingi te ndeko na nga ke souffrir ye moko kuna asali lokwa kofrene mwa voyage wana papa asali 2 mois hôpital aliaka eloko te amelaka mai te amelaka miliki te même fanta amelaka te donc azo vivre kaka na bakisi wana bazotia ye basimini wana ozomona peke mutu ye mais lere balongoli ka basimini papa kondi nyonso tovandi toye kobi bayokotie na salle d'op oyo baza kosala opération bakotie na salle d'op basali opération yango docteur akangi eloko oyo esika nini eyaka boye ese ekangami efinani donc toti tovandi aza na reya wana nga nazalaki libanda na bana tozozala libanda papa nani elombe ayaka avandaka ta na litoko esika ngai nafandi ti nzambe aye kozwa molimo na ye totikali na biso c'était comment ton boka esango yango parce que kuna age nini oyo déjà okuposi na bana combien nazalaki na bana 6 nazalaki na bana kuna moma nini ba age nini ozalaki na lero ye akufi wana akufi nazalaki na ba 40 quelque wana ba 40 quelque atikaki yo mais ezalaki esalaka o ndeni liwa ya koyoka liwa mobali oyo okomaki camarade na yo moto ayo bozozala c'était comment moyen koexplike benza likambo wana ezalaka te papa pasi ya makasi oyo donc balobaka te kufela bien mwana kokufela mobali te eza pasi na lere sango yango eyaki bamoni ke bamédecin bamoni ke akufi bayebisi nga te mpo ndeko na nga wana mira alobaki na bango ke bolobela ye te sanke nga nazala mpo nga nayebi motema ya ndeko na ngai boyebisa ye te sanke nga nazala babengi ye mira bayebisi ye ke papa awa asi akufi alobi bon azoya namoni basi na ye mibale baye oyo afandi boye oyo mwana mere babengaka ngaka mwana mere wasibongisa ngai mwana mere papa namoni leki na nga mwasi basi
bayebisaki ye basali ye na basignali bongo basignali basalaki ye sikoyo ye azolenga mira lera koti kuna na kati atindi infirmière kekende kobenga ye ntango infirmière aya bengi ngai kaka mama Luzubu po papa komone Luzubu mama Luzubu ntango natali kaka nabandi na ngai kaka kolenga na otuna nini obengelanga nini ote yaka po d'abord pesa ata liputa ata dra po badra hôpital nyonso ekauki te abebisi dra wana il faut na changer dra mosusu mais bazobenga ngai totelemi natelemi nazokoka kotambola te papa ebeti ngai nazokoka te donc bandi obendanga bazobendanga tomati escalier wana tokoti na kati ya rea ntango namoni kaka ndeko na nga afandaki likolo ya tabure molai ntango amoni nga namoni asimbi motu na ye na comprendre mbala moko te atuni ye nini akufi kaka azwi ndeko na nga azwi nga na maboko na ye afandisi nga na mbala moko sikoyo namoni brancare ebimi na dra wana napesaki bazimbi nga ya biyo toketi na morgue tokomi na morgue wana bafungoli papa zongi nzoto okondima teke papa bela okondaki to ndenge nini azongi mpenza mfo takotisi ye na morgue mpe tozongi na biso ndamna eza pasi mpo nabosa na yango nakoma to mwa motema makasi lokola lelo en tout cas esali bambula ebele combien de temps déjà so tokomi na février akokokisa 15 ans. C'est ça. Et après, dans la télé-réalité, tu as vu nos photos, tu as dit, ah, moi, ça pas du tout, on a fait un stress, mingi, souci, mingi. Et moi, ça l'a bien, par contre, on a un baninga, on s'est fait, on a fait les ketchup, on a fait vraiment, on ça l'a bien, on a maman, on a fait maman, on a la moins quoi, il y a qui, et ça, mais c'était pas facile. Mais parce que là, il faut mal récréer, on a ban, hein. Somo, na ban, pe, moi, na oyo, ya souka, zala qui peut coller, la, tito, ya kosa, yeke. Kolelo yo lelaka ti butu akoya kozwa so continue bo akoya kozwa nde kokosa mwana ndenge wana ti ayepe komesana tovandi me pona ngai ezaki kaka likambo nazobosana mpenza ke akufaki lere mosusu nazobota me nalukaki kaka ti to change ndako mpo naza komona basouvenir ebele soki na salon nayebi ke tozaki na 2 salon ya bana salon na biso ye avandaka kiti oyo nga navandaka awa table à manger kuna avandaka place wana na table à manger wana po ye papa aza koma mingi avandaka wana esalangaka bien te na nsima kuna na cuisine tozaki na yulu tozaki na yulu sikoyo na nsima kuna soki nga nazolamba ayaka mpe atiaka kiti esika boye tozosolo ti nalongwaki na ndako wana nayebisaki ndeko na nga nga alobi te nakokoka awa te soki nafandi nazoka motema na nga soki nakanisi ne foto wana ndenge bazokotisa papa na morgue ngai etikalaka na ngai ezongaka par jour ata 10 fois ata 30 fois lobake nazala na bato soki naza na bato te ngai nazomona kaka likambo wana na miso eza pasi donc pasi. Voilà, ils qui passe. Déjà, ça fait 15 ans, en février, dans le lobby, on a fait Atika Biso. Mais après, là, Liwana, il y a en février, non? En février. Le 22 février, na 2007. Le gouvernement s'occupe de matanga papa. Sérieux, Anna? Naïebité, hein? Nazo yebate soki na se bakomé bazaki koya ya bazaki koya programme zoye lokayo vanino kana se elio ka bazaki vraiment likolo ndeko nanga soki paki pe na makambo nyonso so kana ba comédien zo solo la pena bato mais après ndeko ngo yanga pe akufa pe oh là là akende okufa ambassadeur
na France. OK. Azaki ambassadeur ya France na moment oyo yake kokufa kuna. Monique na bandeko na mobali bakei na koma kili susu donc na ye kokoma sikoyo na ba tension esalaka nga nasalaka ba forte tension. OK. Ba souci yo difficulté côté de susu mbala moko. Sikoyo nde kaka ba conseil okokende kosangana na baninga okena lisanga na baninga pote obosanaka. Na ye kokoma omoni ndenge na réduisaka wana na komi ko réduire makasi sima ya liwa papa po bazoyebisanga so ozo réduire okobosana souci bon opesi nga molangi moko na ko réduire te na sisi yango opesi nga mibale na ko réduire nyonso tu na sisi donc naza okanisa ke souci ekolongwa mpona ko réduire lokuta soki oza na problème na yo ato réduire combien okozalaka na souci. Voilà, merci Maman Rose Lelo et ça livre vraiment bien. Si vous habitez après déjà 15 ans yango, Lelo Maman Rose a toujours évolué. Est-ce que Maman Rose a toujours fait un bisengo kala nango kala? Est-ce que Lelo pas qu'on s'est retrouvé? Est-ce que bana vous savez on toujours ensemble mais monsieur babali to difficultés ali to comment vous mener vraiment na foyer siko pour l'instant? Bana babali, bana mususu ba fille na nga nyonso misato babali mutu na mutu azepa na ye ba garçon pe baza kosala misala na bango pe so yo vise likani baba moi ba difficulté ezali ba difficulté ezangaka te papa ezangaka te ba difficulté ezali dernière fois waboye mama ni mama abengisaki biso na OK mama oli na nani na kinga nkati biso ba mama to sepelaka makasi sepelaka makasi wa mama pe asimbaki biso tozongi ba difficulté pe kaka isilaka te zomona na débrouillaka muke na tekaka mwa bière na ndako natekaka mwa bière mwa sucré natekaka eza pe na bénéfice malonga malonga te mais eza eloko kaka na miseni na miseni nasalaka yango des fois mpe nazalaki kokanga mai ya basachot nazokanga mai nakoteka bamai na ngai na pokwa na kokanga mai nakangi elali lobi oteki ozomona mpe mwa ndenge mosusu difficulté ezali ebele papa. Papa de lunga fratika lopango. Papa toza na lopango. Toza na lopango me. Na besoin vanda kuna. Pana yo. OK, wapi wana yolo? Na kauka. Kauka. OK, malgré ça mais il y a des difficultés toujours. OK. Lelo bomoni lelo mama Rose. Na biso na place na biso ya muke mais on vandi quand même. Le maman Rose s'est retrouvé comment on a écrit Sanga ya baveve et ça l'a bien donné beaucoup dans l'avenir sur la baveve. Nga l'air ye papa kufaki na yoki mwasi ya Pepe Kale ma Pauline abengi nga na yo sima ya ba inane yaka awa na 1 2 3 tozozela yo biso tozali ba veuve des artistes donc basala moi groupe basali groupe ango ezali papa mbula matari yebi mbula matari muto apesaki ide wana basala moi groupe ya ba veuve na ba orphelin atiango ke sovoak sikoyo ndenge basangana kawana tozalaki kosangana babengi nga na 1 2 3 l'air pe nake na 1 2 3 na toyambani na baninga tosali neti toyebana kala neti toyebana kala tosilisi mwa réunion na biso tomeli mwa muke topanzani sikoyo tomeseni makasi oyo akende pa boye oyo akende me lokola mama mado sans souci ya kufa pe na sima
toyambi pe mamado toyambi ye me mado ye toyebanaka avant avant makambo biso to ngana kenda ke pa mado mado ayaka epa na ngai ba papa bazali vivant ndenge wana la famille et on deuxième famille yango longola bino plus ba stress beaucoup kutana mo association wana et ça bien le rosenga nini pa ba diaspora na bato ba kota la siko ana émission biso rosenga nini na bango siko papa message ni ko ba pona bato tu ba kolando siko a nzoye basusu makambo kolobela bango te po napesi bango kaka mbote bango bamoni nga bayebi ngai bayebi nga bo balingaka papa bamoni ngai bacomprendre kaka eloko nini ezoleka nga ndenge natikala nazali veve nazobundabunda nalukaka papa moko Masamba Deba Masamba azalaki kuna na États-Unis asungaka nga makasi na lere ya maladi ya papa asungaka mais après awa ngai na lukaka ye na lukaka Deba Masamba kuna na États-Unis matanga papa ezalaki na ndako na ye na ndako ya Deba Masamba po papa balelaka ye mboka nyonso batiaki matanga na Suisse leki na ye propre alanda ye mwana suka na bango afandaka na Suisse ye asali na matanga na ye po ye ayaki pe pona kunda ndeko na ye siko yaza matanga na ye batie matanga lisusu epa mutu mususu congolais moko atie pe matanga epai na ye ozomona na Bruxelles grande sœur na ngai na Bruxelles ye atie matanga na Bruxelles bon congolaise mususu atie pe matanga na esika na ye ezalaki ka bongo na bamboka bele balelaka ye mingi lelo abi papa Dede Masamba Deba Masamba za na États-Unis to famille tu sais o yaki ke matanga papa dudunga fesa maka na États-Unis soko za vraiment na posa mona su mama lelo azolela kabia mona yo katayo ça fait 15 ans déjà ngo abi o idaka mingi numéro ya ngai ezakaka numéro ya papa wana zaka na ko zana na mutu 09 98 21 21 17 bandela 09 98 21 21 17 Tony ta la caméra na biso Mama Rose yebisa biso eloko nini oyo eshoka Mama Rose na vie bando bandi beti ovani na yo boeti lo sa côté vino chaque nyot ska na ngona vie Mama Rose choc munene akufelaki mobali ondenge ya papa ndenge akufaki esakanga choc munene sima bandeko nanga bazokufa bandeko nanga bakufi bango presque bamibali nyonso bazalaki kosunga bakenda bango nyonso bakufi eza choc munene donc yango na kokuvanda na yo boye ntango mosusu oza koevite mpona nini mpona tension ekwekisanga ndenge mosusu dernièrement wa nazalaki mpenza ke nazala lisusu te nazalaki nake kokoya na SNL nake kofuta courant nakwei na SNL bazwakanga mizaki grave nasaka tu po te nazala na baremor te na motema po ezopesanga maladi c'est ça ezopesanga maladi lelo Mama Rose atikali na mbula ni zasko na mbula ni nani atikali na bila na mbula ni za âge ni Mama Rose ngana za na 65 ans 65 ans bon Mama Rose ça veut dire que Mama Rose azana nzoto makasi pour zana âge belé peut-être ba difficulté peut-être trop de soucis je pense il y a un des colisi peut-être maman parce qu'il y a des mamans hein Jonathan Dayo il y a des mamans oyo to yebi lelo bazana ba 70 ba 75 bazaka na nzoto makasi Mama Rose mpuma komelenga bisa Mama Rose atika ko kanisa mingi âge pesi biso Mama Rose na ndenge ozali eza diffuser ya différence makasi tika ko penser fais ta vie talabano ayo bazali awa zana bango papa ko fa déjà ça fait 15 ans sala makam o esengi yo sala sambela ranzambe
65 ans quoi que ça la beauté maman ko zaki nzo sala makambo pe na makasi maladi nini yango pe ezokoma bongo obi mwa bina na 90 ans maman bisaza na 91 azali mais yo tala 65 ans obeli bo santé ke eza vraiment kitoko te ba diaspora na subir opération 6 voilà la 6 nga moko donc epesa ngai sikoyo makasi ezaka lisusu mpenza te comme tel so lelo mama koza na posa neti lelo onyi kosala na vie esoulageaka yo eloko nini ovandaka osalaka na yo okosinga osala ndeti nini apart masanga to olingi osala ndeti nini po bakomona mpe baluka basunga mama rose mpo là se retrouver alongola bastress eloko nini akolinga asala mitso eloko ya kosala makambo akosala eza ebele papa ndeti nini okopropose moko oyo bato bakoka mpe bakoki kosunga yo po ezala bien nakoki koteka mpe bilamba nakoki koteka batombola nakoki koteka basani biloko nyonso ezaka commerce na babiloko ya kolia osali ata mwa alimentation ovandi ozoteka ovandi. Voilà, Maman Rose a 65 ans. Voilà, 65 ans et 67 ans, les maman Zabi, ouais, quoi aider moi na muké, en aussi l'année logo parce que mon âge à maman, n'endenga zali, ils a vraiment maman va souci puis va regretter belé. Et maman dit aussi qu'il y a une télé-réalité, nanda toujours na yambarabino. Zana maman ou alinga maman veut trop alinga bino trop alinga théâtre minga alinga kabat kosunga batu mingi. Ndi akansaki mwa ya muke abaki lekechu loko ya ozaka trop na ba mama ndingaki vraiment ate ya muke to kabola ba mama parce que anniversaire ne otaki koleka abia ko fete ye moko te akwa kolia ye moko te sans bino bolia pe donc akansaki bino mwana loso na mafuta mwana mwa transport ya komema ti ya kokende nango na ndaku na loso mama Nathalie Fikipo yakana biloko Jonathan oyo mwa loso mama Nathalie Fikipo abombelaki ino bave valobi ozwa mwa bido oui mwa nini epesa ngai mpe mwa enveloppe ya FBT misala nde oyo alobaki mpo na mama yango oyo transport mpona komema biloko ti na ndako Maman Nathalie Fikipo. Maman Nathalie Fikipo. Nzamba mona yo. Nzamba mona yo maman. Apesi merci. Merci bébé. Nzamba pambola yo. Abakisela yo pe lisusu ya mingi. Voilà, merci na maman Nathalie Fikipo FBT Misalande, sans oublier à mon papa, mon daddy, papa Paul Fikipo. FBT Misalande, biso lekechu toko ça toujours musala, biso na kati ya Congo les Ibati toko mata toujours. Merci na yo maman Rose. Bikamuni ko bakisa oyo na tunyo te o bakisa poto kata na biso maso na biso. Na solo na yo pe bele. Na solo li bele. Ako bakisa li solo ni. Merci. Merci na Jonathan Dario, wazana ma caméra, assistant ya Nemi Panda na Moniona, pena ba abonné tout ya Congo les Ibati. Merci na maman Rose aussi présence ya koya kozwa kotala biso auto ki masole sali biso passe mais ngaka kana ngana osinga ba diaspora ba tebele âge maman zana ngwaza âge ko 65 ans à revan 67 ans avant ni men komona maman malade zana nzoto souci stress ngaki tant que moi nena on maman Rose longola stress et que ça va bien et il a vu que tout le monde a emballassé ma diaspora tout bana tout bolinga Kevin Panda Lekechu et vraiment emballassé ma Jonathan Dario na ma caméra bye Congo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous